Bozali ebele pona kolanda FM Mag basango na bino ya mikolo nyonso ongai nazalaka na esengo ko présenter yango pona bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, boye malamu na FM Mag ya mokolo lelo. Botika to fongola basango na biso mokolo lelo pona koyebisa na bino ba population babomi kuluna kuna na monga fula na cause ya insécurité ba image pe commentaire. Aiba kasi esukelaki ye mabe kimoyibi ememie na liwa. Mwawa tozali na quartier Matadi Mayo, plus précisément na commune ya Mongafula. Moyibi oyo ayaki koyiba kasi kaka ndenge balobaka 99 jours ezali ya moyibi jour moko ya mukolo nango nde bakanga ye azwa mama na kuba ya kosakana te ememi na liwa. Batu mususu balobi ke autaki prison kasi nakobima pe azongeli musala na ye ya kimoyibi kasi musala yango ememi na liwa oyo epesi pasi suite ya insécurité oyo ezali cause ya libulu oyo esalemaki awa, c'est-à-dire mvula ya makasi oyo ebetaki mikolo eleki ekreaki mama na érosion nde ekomi ko permettre que ba incivique babatamaka na libulu oyo pe bandaku oyo batu bakimaki etikala vide nde bakuluna bakoma kobatama wana awa soki ekomi kaka ba air tardif komeka na yo kozonga ndaku te lala kaka esika ozalaki po soki oye okokutana na bakuluna bakopapa yo. Oyo ane muyibi amela misu ba bombe amela bombe et moi charge ba camion na barrière bon c'est un lisolo nga zali te menaki ka o ayibaki donc à cause na kata meza ba to ayiba na kati ba chine bazeli libana ba vuma ba beta ko mabi maboye kidi ba wana ba beti epe akufi a o libulu na biso sala magia na nzela mayo libulu o ekomi place o ben civique ba komi ko bata ekomi takasera ben civique atoa ba konzibo tana likambo o tano sizobele la pour la problème libulu oyo et lelo grande civique to la muto mona e ngama mobala la libon moi to préciser na est-ce que moyibi nini ezana nuté donc sécurité quand tu peux dans tout monde déjà ba corps et bandi déjà kolala c'est ka moyibi yango eloko esaleli siko soza ki biso basi ba mama ndula baleka bakena zo violé ba tembele ba mi baleka ba 4 ba 5 ba kesuma ba bilona bango siko bino bo siko soki ba bandi ko boma biso boy to suka wapi. Population ya quartier Matadi Mayo bazali ko senga kaka na ba autorité ba renforcer sécurité awa pe ba eba kozo solution na o etali libulu oyo po façon ba komi konyo kwa makitoko te botala déjà ba dégâts et bandi ko salima boyebela. Accident ya circulation na commune ya limité epesi pasi okozwa idete to ba détail na élément oyo. Likolo ya bikumbela mwanza pe excès de vitesse ya ba chauffeur ya Kinshasa nde mutuka oyo ya marque Benz oyo bakinoa ba mesana kobenga 207 c'est-à-dire esprit de mort eye kosilisa course nango awa na caniveau. Awa tozali na commune ya Limete, plus précisément côté ya pont mutuka oyo eutaki nango zandu kasi babandaki kozonga na Kingasani lokola ba chauffeur ya Kinshasa bazalaka toujours trop pressé na nzela aye ko perdre contrôle frein e bandaki kosala lisusu malamu te nde aye komibwaka na caniveau oyo batu bazoki receveur akufaki sur place po mutuka e finaki ye na ndenge ya kosakana te. Ezalaki vers 12h30 que ba 13h. Utaki sana nde zonga kasi etango aleki moya simba frein boye e frein silaki ye et la place akende mpanzo na aye ko se retrouver na libulu na terrasse oyo. Tout le monde est brusquement, n'a pas de ça, moi, traiter mon coin, oh, total à boyer. Ma sawa chauffeur déjà pour moi déjà tout prêt à piéton à traverser. Et heureusement, spinter, quand monsieur Zagili Bosso n'est remorque mon pembeni na gauche, na bande ya séparateur.
tanga komi awa asali réduction ou bien ngani ata frein tapis frein simbité a faufilé a dévier na bande au côté batté manare tellement pesa arrêt bat balo 4 bat musupe batté me base ya transport a pumbwe ba moko body. En tout cas, chauffeur ya ville province ya Kinshasa bowele la kaninye po mutu moko te alalaka na nzela ata obandi kowelela okozwa na yo pe $1 million te na jour ya versement. Kumba malembe po ozali komema batu kasi pe bomoi na yo ezali en danger. Na yango Tomi Tuni ba autorité ya ville province ya Kinshasa mikolo eleki basalaka campagne ya contrôle technique oyo ebandaki ko permettre ba chauffeur tout bayeba etani ni mituka na bango ekomi kasi lokola na Congo makambo ebandaka kasi ekomaka nango na suka te esuka nango na nzela botala manque ya contrôle technique nde ebomisi batu ba chauffeur pe ava kobima bo contrôler mituka na bino boye kitoko te batu bakufi likolo ya presse ezanga tina. Transport ezali ya komata na ville province ya Kinshasa on dirait kaka nomenclature ya ba prix ezalaka te pona ba receveur ba respectaka ata prix te to na ba détail na élément oyo. Lelo na Kinshasa pona kotambola il faut poche za la molai soki te okolemba po okobeta ligne 11 net kaka na village. Tozali awa na rond-point Ngaba population bazali kolela na o etali augmentation ya prix ya transport tellement ba chauffeur ya transport en commun bakoma kopesa ba prix ya transport na ndenge bango moko balingi. Awa transport ya zando ekomi na 2000 francs to 200 francs ndenge bango moko babelelaka ou bien 1500 to 150 selon bango. Carburant ekomi pasi pe emati talo kote mususu pe mbongo ya versement emati yango ezali kotinda bango ba matisa transport nzokande système oyo ezali malamu te po alire makambo ezokende eko riske transport ya 500 francs elimwa ndenge elimwa na transport ya moto. Na ndako oyo papa azoyeba ko organiser bana te bana bakotambola lolenge bango moko balengi na sens ni na nina loba l'état zali wana afixera ba prix ya ba carburant yem tachaka yango yem tasala. Mais pourquoi ce commune na po ye makambo ya transport akoka kotia la biso prix te prix oyo ya 500 francs siko l'autre bata ba 350 ezalaka à 500 francs carburant zaki na 1600 et comme 1800 til l'autre zo qui na 3000 francs carburant 1 litre 3000 francs et 3000 francs sur le somba carburant il faut en a 5000 à part. Donc, on a reçu ma carburant, c'est 40 000 francs. On a payé 40 000, mais il faut payer ça sous 5 000, 6 000 pour pomper ce bâtiment. Awa tozali kaka ko interpeller bakonzi balandela nanu likambo ya transport oyo po modèle population ezali ko souffrir yango te. Vie sociale ezana nu ya pasi tokonyo kwa maboyeti wapi. Ministre ya hydrocarbures sala mwa eloko carburant ezonga na quantité esengeli prix ekita po transport pe ezonga na 500 francs. Po boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Avenue Mpozo kuna na commune ya Kalamu ezali na état ya bien te okozwa ata ide moko te yango population esengi ba autorité basala eloko. Tangu na ba commune msusu ya ville province ya Kinshasa opération zéro trou ezali ko beta madada pe kitoko. Kasi awa na vini Mpozo na Matonge 1 tozwami na commune ya Kalamu kote yo situation ezali malamu te botala bino moko bandeko nanga etanzela o ezali alors que avenue Mpozo ezali bongo ba voie secondaire o ezali bongo ko soulager ba balabala minene lokola Prince Kasavubu Prince Victoire pe avenue Sendwe pona ba embouteillage ezala ebelete yango ezali abandonné na triste sort na yango uta mikolo ebele ne na yango ba ike tokutaki na terrain bango balobaki boyi omeli fo ezaki nano ndambo mokie ndami ya ndambo sikota secondaire mais bato ya mito minene baleka kawa moni bakonzi kutu baleka kawa bato ya mito baleka badip baleka kawa mais batande baleka mopanzi kabo batera nyonso esika totambolaka nyonso etebiseni nango
oseka mpona bakonzi babosela biso batala na biso basituation nzela na bamai baderage biso mai ya kotambola eza te olataka keke apena boye okoti na mai mabulu banini nyonso ya bayebika obuka bandako ya bato yango naseki mpona bakonzi batala na biso makambo etali nzela. Tosengi na bakonzi en tout cas bayeba na kolandela pe bapesa importance na ba route secondaire po yango nde ezali bongo ko permettre à ce que l'embouteillage est diminué na ba route principale. Etikala, seul pe unique école supérieure y a formation na métier informatique pe commerce yon de combat lipen de commotion ozali na posa ya ko se former kimambangu pona kozwa inscription na yo na Ismicom. bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esili ye grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa baparent mai ya misu awa okomitungisama te mpo mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malunga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala mpo amerite diplôme oyo koluta awa na oyo etali bafakulte Esmicom ebongisi bafakulte lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe baoption misusu basale ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu systeme ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuni ngai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Référence eza semoko po na lobiko na yo ndeko mobali pe ndeko mwasi kende kozwa yango na centre hospitalier Café ke kuna na Kalamu oza mobimba. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Café ke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa rhumatisme hernie discale tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto na domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Café domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya mashine ya mundele ndenge aza kodetecte ba maladi nyonso yaka komona mashine oyo babengi prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po oyo ezali sika awa ndenge moko na mashine oyo ezali kodetecte ba maladi nyonso
okosenga te oyebisa médecin ono ngai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana. Appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion. Toza na Rond-point Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Boyebake pasi ya mai ezali kopesa pasi na population awa na ville province ya Kinshasa. On dirait que dans le 21e siècle, il y a une population qui a des détails, une réflexion, il y a un magasin à venir. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa ple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okoze la mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola toza na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge. Yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manke a gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC oyo ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Ozalaka na posa oyemba na voix ya Michael Jackson pe ozo succès ya James Brown ndeko moyembi kimambango na studio liloba ezali wana pona bino. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele.
Ba bien public na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa et zalaka lisusu na état ya bien te Tomi Tuni Motuna talatine na magazine na bino esali réflexion oyo. Bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na état ya malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public ezalaka lisusu na état ya kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela okomona banzela ebukana mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moi okokanisake na butu ekopela nzoka nde na butu epelaka nango te, soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na embouteillage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te. Na oyo etali ba marécage na nzela oyo permetaka ke ba piéton bakatisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emonanaka lisusu te. Ba piéton bakoma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te yango pe ba accident ekoma kosalema mingi nyonso wana po bakonzi balandelelaka ngo lisusu te bazalaka mbangu ya kotiela pe kosala inauguration kasi na oyo etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basalaka te bakonzi bazalaka na négligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugurer éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bofongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te. Esi eyebana pona kozwa ba soin ya solo na ndenge kaka ya mikili ya poto kasi na ville province ya Kinshasa eza possible kimambango na centre hospitalier de Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana
kaka po basunga peuple congolais passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki awande tosukisi FM magia mokoelo o wapi nazaki na esengwa komemela bino basango na bandako na bino pona tina nango ndeto kamema ki na sima ya kamera ezalaki Torres Atibo azalaki assisté na Rabi Fouka botika to pesa merci na équipe rédactionnelle pe technique kuna na régie Gelor Mouya pe réalisation ya Francis Peta ndenge kaka elobaka yemoko Maître Malou Abili Cléophas que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngai pene singwana na pesie bambote depuis Brésil Raphaël Mwanza Mobali ya Paola Mubobo pe papa na Raphaëla na bosanité l'intelligence s'est faite chère et Doris Meti abonde tokutani miko ezali koya.